Piscine, on va jamais. La piscine. C'est la piscine. Mais oh, là, tu peux autant là partout. Comment qu'elle n'est pas qui nous dit toilette? Kongo yomboka makasi, Kongo yomboka bako. Ya fachi ozomona solo ya fachi. Kongo yomboka makasi, Kongo yomboka bako. Ya fachi ozomona solo ya fachi. Kongo yomboka makasi, Kongo yomboka bako. Ya fachi ozomona solo. C'est abandonné vraiment. C'est comme si c'était abandonné. Maintenant il est parti à Taliboy. Transport passi, colis à passi, la passi garantie en a commis, pose en dako la Kisasa, il faut 12-15 mois plus air à commissionnaire. Mayo 1000 fois. Moi ni mbisi oyo tanga na zotanga, ni pas basango na collège va au boto. Mbisi oyo na banda ko soma. 300 fois. Na lien na kefu après. Bano bana collège va au boto na masina baye. Mbisi oyo ba mona. Mais le na 3000 kwanga oyo na banda ko soma ngo 500 fois tala lelo kwanga oyo. Na somi ngona matonge. Awa 2000 francs. De Bobuno et la Kwanga na Thompson à la Gisina Maï. Ou à Sombango, je ne sais pas, il a acheté ça combien. Mais on a vu ça de Bobuno, Maï Wana Kako, Tomboliwana. Il y a des coins, dans les villes provinces qui sont $10. Il y a des coins qui sont $5. Il y a des coins qui sont $1000 francs. Il y a des coins qui sont $500 francs. Et ça, conséquence, il y a Obabengaka, économie sociale du marché. Les systèmes économiques au RDC à souscrivant. Ce n'est pas l'invention à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, le Congo prend 142 territoires. Toi elongwa na conseil des ministres na kaza na mama wana ko evoke makambo oyo meloko tomoni mama pour le droit d'écouter d'abord retirer le conseil je ne retire rien après ça qui est pour nous anniversaire pourquoi maintenant comme les gars novelas c'est moi basser le conseil et pour l'ombater on a sur bien retirer que c'est d'abord il n'y a rien à retirer là-bas il n'y a rien à retirer j'assume mes propos pas pourquoi nous demandons au peuple congolais de ne plus mettre leur confiance dans les dirigeants dans toujours classe politique. Il faut le mettre parce que les choses qui sont dans la politique il y a ma belle chat de bataille na biso aux affaires na ma belle pour que quoi na oyo ça par exemple na bomba kwa ngo za ta 80 na ba centre ville pour tant ça c'est comme ça que ça se passe mais quoi na oyo là tout ba 2500 francs de covid oyo nga na bolia ko kombe pour nga na tout et puis bato bazo menacer ngai oh non tokolanda ye kokanga yo bokanga bato bazo yibana nungongo Tala Félix Tshilolo mutalo puta manipulateur ndok obota bana ndoka tata na mama nomar uza escroc uza na ndoki moko boy Tshilolo
En tout cas, tu sais que d'abord nous lingoté. Il y a pas personne qui a comme on a lingoté ou comme on a. Pour baka aux andoki à quatre, ndoki à makina, moto mombake dans la toilette na zamba. Soka monika zamba yona na kupotere mabotere na côté toilette. Nzambe banyoka pi fallait basoye bandakala basoye na bavur de boduskudu atobuka banyoka area kota na bazamba kuna na mususu zamba ya kasa ya kina kuna akoti zamba to mona ko koti be pape pour zala kina ngote so na bakasa ya nkonga so ki bakasa nyoro ko sakuna na edite bande kuna nga autika ganzu ya ndo mona espace ya zamba te botelma libumeleki ko bilialea biloko mususu oleo meli masani bele epesaka candiskule na kati ese sali trombone ezo okomisi ka voiture dendi du botelema bandeko Félix Tilo la teka mboka na biso ifetoriki. Les agents et cadres de transport ont été sur terrain, accompagnés par la police nationale congolaise pour décourager les fausseurs. La chef des divisions urbaines, Adrienne Yeka, a lancé l'opération contre la hausse des prix et le phénomène demi-terrain qui ronge la population. Le Congo nous appartient. À nous de remettre de l'ordre. Le parking est déplacé à partir d'aujourd'hui. Chauffeurs, cessez avec la hausse des prix et le demi-terrain. Sinon, vous serez punis selon la loi. Sur place, le constat est amer. La plupart des chauffeurs font non seulement le demi-terrain, mais l'augmentation des prix des transports. Quelques-uns sont tombés la main dans les sacs. Aujourd'hui, on a radiqué l'opération de demi-terrain, on a radiqué l'opération de hausse de prix et les embouteillages. Vous voyez, sur le terrain, nous sommes avec la de la police et les agents de transport, de faire l'opération sur le hausse de prix de demi-terrain. Très satisfait, les usagers exigent l'expansion de l'opération à travers la capitale, car le chauffeur exagère avec des prix exorbitants non réglementaires. En tout cas, on dirait que les autorités n'existent plus. L'achako a son prix, les chargeurs ont le leur. Nous, populations, sommes voués à notre triste sort. À partir de bonhommes jusqu'en ville, 3 000 francs. En tout cas, traquer ces chauffeurs qui haussent les prix à leur propre gré. La population demande au gouverneur de la ville, province de Kinshasa, de fixer les prix des transports pour éviter les pêcheurs en eau trouble. Dossier à suivre. Azaki na nini okuna na défense Bemba balongoli ata mwana ya bébé ya Rwanda kangi desko bisonde na transport ayaka biso mal à l'aise to sala nini est-ce que tomei mangambo na Congo chauffeur etoni bino population bokanisi nini motuna eza moko 6 ans après Tshisekedi akoti na bokonzi azo mérité batalela lisusu na ela oya azwi déjà Elikia ezali kakoki kobongisa maetali social na mobimba nango bolobi ni na likambo. Tata, mbote na yo. Mbote tata na ngai. Ah, tata, nazomona awa. Banto moto bakumbi tukutuku bazawa balati gilet noir bakomi 12 eza nini pona oyo biso ba journaliste to yeba déjà que oyo ezo sala maawe eza nini tata merci mingi tata na ngai
oyo ezali lisanga ya bato oyo bakumbaka moto oyo na Kinshasa tobengi mingimingi bawewa. Nous ezali association des motocyclistes libres du Congo. Tozali bato oyo toza ensemble bamotard oyo batambolaka na nzela esengeli oyo bafingaka bato betisi te oyo balobaka mpe mabe te par rapport a mateya oyo bakonzi na biso ya association bapesaka biso. Yango lelo toza na réunion ndenge toya kozwaka morale na mateya mpona kotosa mibeko ya nzela mpona kotambola mpe ndenge esengeli nde toyaka tosanganaka awa. Voilà, et à nos yango wana nde namonaka ba gilet na bino o bakomi 12 namonaka bantu mosusu bawewa mosusu bazokumba moto na bango propre eza salite te propre bon nayebaka te ke bino nde bozalaka bokambaka bango neti nazomona moto oyo eza propre eza salite te casque pe eza nayebi te tata bolekisa bango makambo wana ube bango moko nde basalaka mpona bazala bien. Tata nde tolobi na lobi na yo awa balakisaka biso ndenge ya kozala propre motard ifo ayebaki na moto eza mosala na ye oyo apikelaka eza mosala lokola munganga eza mosala lokola yo ndeko journaliste eza mosala lokola bato nyonso nde tolakisa bango bonne voie ya kotambola na nzela kokumba malamu na loyenge te ya kolata mapapa kosala baje te kasi komema bato kozwa yango en considération en tant que mosala oyo ezoleisa bango. Ndakisa lokola ngai moko na bali mwasi naza na bana 5 natangisaka misusu mwana na ngai liboso aza na G1 na IEC kaka na mosala oyo ya moto oyo nde omoni toumeli nde wana tozwa yango en considération. C'est ça yango wana nde bosalaka mpe mpona bosunga mpe vision ya mokonzi ya mboka. C'est une façon aussi de soutenir le chef de l'État. Malgré tout, les kakatano sont dans nzela, tracasserie, des ordres de mon conseiller, ça y est, la moto. Je vais nommer le lot de la moto. Mais c'est une façon aussi de soutenir un peu mon conseiller en Mboka, dans le domaine de la transport, taxi, moto. Merci beaucoup Tata. Il y a Gilet 12, Association des motocyclistes libres du Congo, AMLC 12. En tout cas, nazana membre ya association awa namoni en tant que ngana journaliste namoni aba moto etelemi yango nde na lekate na telemi pona yeba ekozala nini. Une moko boyoki explication ndenge balobi bazolakisa bantu ndenge nini batambola bawewa ndenge nini batambulaka kofinga ya agent ya leta te kotambola salite te kozala nsansi moko babengaka manyema te bango balobi baza bapilote baza bapilote moko baprésentable parce que na kati ya bawewa baresponsable bazali banto batanga bakadwa bazali yango nde bameki koyebisa ngai mpe awa tata mbala nsima tokoya nanu kokutana na bino kosolola na bino po toyeba eloko nini tokoki kosala na bino ti bavision na bino eza bien toyakende nango ti na niveau ya likolo tolakisa mpe mokonzi ya mboka Fati Beton ya moma ke lelo na lobi bosunga bango. Mbote na yo tata. Mbote, vraiment merci beaucoup tata na ngai. Merci tata. À la base de la hausse des prix de biens là, les spéculations au vendu de l'eau, matembele komi au temps. La moki lobby au transport et commis au temps. La moki au nord, mapa et commis. Ok, madame. La moki loyer na yo et commis. Parce que la moki aux abayeurs. Ok, madame. Donc, la moki. Garantie les allées à 3 mois et les autres à moins voilà. Le deuxième cas à l'objet fini dans les cas. La pessimisation mutile. Il y a que Kanga Batunoso.